londele Marc Tabo sopi bino sopi bino bini penza ba yuma bini penza ba vraiment bini penza na c'est trop bas. Je dis encore trop bas. Vous bini vraiment trop nassé ma casse. Pas de débat, pas de discussion, vous bini vraiment trop bas, trop nassé. Mama wa taifa ejika. Sobo sale loko comme pas kofi te wana tina te faut comme pas kofi. Ba musicien mususu ya mikolo bana mboko belebela bango te kwani. Ba we ramaza, ba jibe basa, basuki ba yoka longo banani josa baza. Belebela bango te kwani. Bobina pe bazembo na bango, tu boyoka bango ti. Bwana droit vous êtes obligé de parler de Koffi Olomide. À ça que tu as bien mal à l'aise. Même les mal à l'aise. Mama wa taifa ejika. Olobite, photo kamata beso biso moko to créer qui to bois que c'est la ngomo po waza plus belle na bino. Tango boyota la mwana mwasi wana. O seki belinozi wana. Boyota la na misu ya mwana mwasi wana. Est-ce que bomona ke mwana mwasi wana zolo la vérité? Bien c'est un baisse bien préparé, on a préparé ça pour distraire les gens. Parce que vous comprenez que besoin de me préparer et que je la bino. À quoi bon, vous allez que je sois besoin de me préparer qui dans les saletés, dans le mal, dans les bêtises, vous kamati yango vous comme bamango pas Koffi Olomide. Mama wa taifa ejika. Quel jour où vous recevez la émission ça au simba Koffi Olomide. Lendele soko bini, obimisi maele ya kala, ya buzoba, likolo ya Koffi Olomide. Biloko bozo sa les os sopa bino, biloko bozo sa les os. Mais ça ta na tim na moko tata valeur moko te. Mama wa taifa ejika TV. Mbote na balandi na biso nyonso ejika TV news, le balanda biso mokili mobimba. Topesi bino mbote, totomboli bino boye bolamu na Jika TV news. Vraiment na pesi merci na batu nyonso balingaka Jika, basutena kanga de près ou de loin. Que le bon Dieu vous bénisse. On a bolamu na bino. Et misala kitoko boza kosala na kati ya vinanga ko pesa nga makasi ko encourager nga ko soutenir nga na ba commentaire ko soutenir nga na ba partage ko soutenir nga na ko liker ko soutenir nga presque na nyonso tika nzamba lola apambola bino na pesi mbote na ba Kofiette na ba Kofifil tout ya monde entier na pesi mbote lisusu na ba Gaulois na ba Gauloise na pesi mbote na ba Griffe na ba Tigresse na pesi mbote na Fabrice Mande na sima caméra. Merci beaucoup. Nabatu nyonso nakobosa na temabo Landry na madame tozalaki na bango lobi zamba mona bino parce que to pasaki journée mo kitoko en famille na pesi bino mbote ebele. Merci beaucoup nabatu nyonso baza ko soutenir na tikete zamba lola amona bino. Bande kotokoti na mama na likambo après avoir coupé ça va merci pe bambote ebele na kosenga d'abord bokota okoti au check cloche na notification na yo on a relaxé te ozali présente na makambo tozali koloba pe tozali kosala ya solo penza au croche penza la kisi que je suis présente parmi vous. Alors qu'est-ce que moi je peux te dire? Alors je vous dis la famille. Makambo ekomi kolekana na monde na biso musique eza passe. La fois passée na salaki analyse ya Gez Mawete na clip na salaki na mopao. Je ne crois pas que na kati wana na lobaki na bete. Non. J'ai fait que mon analyse na condamné pe artiste Gez Mawete. Na salaki analyse nanga par rapport ndenge ba panel ezali ko salema bato baza ko sala ba analyse na bango. Je suis venu développer sur ça. Je dis bien je suis venu développer sur ça. Je n'ai pas dit quelque chose de mal, je n'ai pas incité personne, je n'ai pas touché personne. Alors, à ma grande surprise, j'ai reçu des messages, des menaces
Les gens me menacent pour ça que Aozo finga gez maweti. Aozo lobela gez maweti. Ce n'est pas même quelque chose où on a reçu qu'on peut s'enguata peut foutre na on peut s'enguata pouvoir parce que ils ont vraiment la tinate. Ils ont vraiment la valeur ils ont vraiment la courage. Alors la famille n'oublie pas que mon père azali na bitumba mikolo ya makasi. To pesi na ba ingeta na bisika azali na ngamba Australie. Mon père azali na bitumba mikolo ya makasi koleka. La famille ezali moment où il faut totelema parce que mon père azali na bitumba. Ndenge na osala émission boye chez na mon père esali lokola esali ka moi système esala kiwana. Eza ba jenini eza nini koyeba na malembe. Na libina beta 7 sur 7. Mais boye ba keto fungola misu. Bitumba ezali. E bitumba wana bato ba osala bitumba wana soki ba moni na mutu ya mopa na 7 bango ba opema te. So ba moni mutu palali te bango ba fanda kimia te. So ba moni Koffi Olomide alimwa na monde ya musique te. Lokola Koffi cha bango mal à l'aise. Lokola Koffi etufara bango. Lokola Koffi aza cauchemar na bango depuis le temps jusqu'aujourd'hui. Bango souci na bango ezali baluka de quel moyen ba ko déstabiliser Koffi Olomide. Voilà où ezali koleka. Même ezali koleka na kati ya mamasi. C'est une façon aussi kaka ko stabiliser Koffi Olomide. La famille, nous devons être vigilants. Parce que makambo est comme salema et comme kende bipato comme senti que non ba réalité présent makambo ezali ko kende mabe makas nanya zo sala ba ja salité wana. Et pourquoi faire ça? Londolé yo yakawa awa tozo lobela bino na respect ba fana kwiti na bino ya salité bazanga tina tango bakoya ba loba ni to finga bino. Bino bafuta bino bambongo bino bapesa bino bambongo na yo na londole yo londole na marketab bapesa bino bambongo po bofandela kombo Koffi matin midi soir 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 yo marketab oza na véritable identité na yo non na bongo ya tata na yo salata vidéo na papa na za na bomo non pona olakisa impact na yo keno ozala mwana ya star non otikala ka na Congo parce que oyebi keno boza sans aider enfant na mobulu po ozaka nango ya basi wana okosala pe erreur osente pe ndeko na yo po boza vraiment sans aider. Peut-être na ndenge ka mal na ndenge ka ko bosana obosana ke bozalaka sans aider na sans aider wana boza non boza vraiment impossible à identifier même dans un rêve. Eza oza identité moko eza compliqué tala makambo osala esopa bino bayaya mikolo esopa bino batonto mikolo esopa bino base bino moko bo créer yango il fallait bo kende nango na sanso bino bo créer ki bo moni ke base bino moko bo créer batu susu bazu bezo bino moko bo créer ba komisi yango véritable réel bolobi te photo kamata bezo biso moko to créer ki to bo akisela yango mo po waza poubelle na bino tango bo otala mwana mwasi wana oseki berinozi wana botala na misu ya mwana mwasi wana est-ce que bomona ke mwana mwasi wana zolo ba vérité bien c'est un base bien préparé on a préparé ça pour distraire les gens parce que vous comprenez tout est que base wana me préparer et kozongela bino à quoi bon vous allez qu'on soit beso bino moko de préparer qui dans les saletés dans le mal dans les bêtises bo kamati yango bo comme bamango pas Koffi Olomide. Vous avez préparé ces bases. Quand vous regardez cette femme-là tout droit dans les yeux, vous voyez la vérité dans sa bouche. Quand vous observez cette femme-là en train de parler, quand vous regardez ces garçons-là qu'on a fondés, qu'on a créés, et ces garçons-là, le visage là, ce sont des Congolais. Quand vous voyez cette femme-là,
makambo azoloba na oyo azoloba eske ezocorrespondre te eza base na bino moko bocréaki yango. Pourquoi boye kobambela yango Koffi Olomide? Qu'est-ce que Koffi vous a fait dans la vie? Le monsieur travaille au calme. Le monsieur il est respecté partout. Na minute aza na Australie, azo sala musala. Faut botter la bakei oyo. Le vieux Rambo azali ko recevoir libanda mboka. Faut botter la ba respect le vrai Rambo azali ko mériter libanda mboka. Monsieur to komi awa. Mopo azo zwangote. Eloko bino moko bosali po bo maintenir kombo par rapport ya clip bobimisaki. Eloko bino moko bosalaki po bo maintenir kombo par rapport à clip bosalaki. Mais bokamati eloko wana bobalusi yango. Bokomo bambela yango mopo na nti na bandenge ni. Londele Mark Tabo esopi bino. Esopi bino bino penza ba yuma, bino penza ba vraiment bini penza na c'est trop bas. Je dis encore trop bas. Vous bini vraiment trop nassé ma casse. Pas de débat, pas de discussion, vous bini vraiment trop bas, trop nassé. C'est quelle façon de se comporter, c'est quelle façon d'être, c'est quelle manière d'être là. Vous bini vraiment ba soba, vous bini vraiment ba eloko moko te penza kotala ba mikolo ya boy bozo fondela Koffi Olomide matin midi soir bokamate eloko na bino ya salité bo fabrikaki tant Koffi Olomide nzembo na créa kabes te parce que ba ke no aza Koffi Olomide tant on sa bimisa nzembo na créa kabes te faire gola de même tant bimisa nzembo na créa kabes te. Chez vous, il y a toujours des baises. Et quand vous regardez ça, ce sont des baises. Vous avez mal organisé ça. Na ba baises n'y sur le sala. Le seul baise open d'abord organiser ma baie. Et ça, oui. Et simbite. Et où tu coules du paille aux ala qui est comme le pas Koffi Olomide. Et où tu du paille aux ala qui est comme le pas Koffi Olomide le longue mini. L'ondolo. Na ye marketable. Ka komba Koffi na munoko na bino. Ka munoko komba Koffi na munoko na bino. Bola la Koffi, bola muka Koffi, boyemba Koffi, botelema Koffi, nous sommes ça la Koffi. Analyse na bino nyonso fandika pa Koffi. Je ne maîtrise rien dans le monde. Il y a des enregistrements, il y a musique, dans le monde, je ne sais pas de quoi, dans le monde d'aboué, dans le monde d'aboué, dans le monde d'aboué. Mais ce que je pouvais dire, ce qui me sert de collaboration dans Moutou, peut-être Kalato Sika. Et ça, droit na yoso communique simbité. Il y a Koloba. Il y a que ça, l'hypocrisie. Et dans le sens, qu'on a donné la scène à ce point à détruire. Non. Et là, il y a droit na yo. Faut déclarer ouvertement. Rebo Bombate, Rebo Loba et Saloma. Faut déclarer ouvertement que là, la ligne boye, c'est fini. Quel jour on va faire la émission ça que Simba Koffi Olomide. L'endele soko bini, obimisi mayele ya kala, ya buzoba, likolo ya Koffi Olomide. Biloko bozo sa les os sopa bino. Biloko bozo sa les os. Mais ça t'a natin na moko tata valeur mon côté. Nous sommes ta comme il m'a comme insulte. Na web se faut réparer en bien. L'éducation que Gilbert Mande m'a donnée et permettra insulte et du manamunonanga. Bola nanga très bien. Comme melanga moi que analyser qui m'a bé. Mais ce qu'on le dit insulte au film qui il faut zonger la émission à 80 fois. Yoka. Est-ce que l'ilo ya ma finge bimaki? De son a fini c'est que éducation Gilbert a personne que na mai. Ala raza na bon moyen na kufite.
Ce que tu père, tu appelles ça qui éducation. Ce que père a dit que moi, on a fini qui m'a bêtise. Pour Internet, vous imaginez. Ce que moi, on n'a pas à mère. Avec la bande, la démission, on peut partager avec vous. Ce que vous avez fait la démission, on a maman, on a dit que bizarre. On a fini à bout. On a qu'à expliquer. Libérer la vie de Kofi Olomide. Libérer la vie de couple Olomide. Même tout ce que vous êtes en train de faire tout autour de Mamassi là, ça fait partie Namisala na bino pour déstabiliser Kofi Olomide. Parce que vous allez comme on a impact peu puissance sur le platine mais akoya nango. Et yo ko zo bandisa bino yango wana. Bomoni que depuis platine me yaki, ezo beta kaba 1 million, ezo beta kaba 1 million, ezo beta kaba 1 million, ezo beta, donc ezo sakanate. Alors vous avez créé quelque chose. Comment nous pouvons réussir cette chose-là? D'abord, nous pouvons commencer par sa maison. Et après, maintenant, tout le monde va attaquer, tout ça là, va panel. Va panel, on a soi-disant, va journaliste. Va journaliste, on va Silia Kala. Tout le monde ça là, va live. Bien, on a autant de bokende qui veut se boyer, quand il s'en va, on ça la base, on va épauler. Et ça la base, on se fait ça là, on se trompe, quand c'est ça, il cambo solo. Mais ça la base, on se fait tel président Kaboui. Ça c'est quoi ça? Oh nini les sous. Oh bouzoba nini les sous. Oh salité nini les sous. Le jour même quand j'ai vu Fabrice Mande me dire ah Mandetika. On est le côté. Elle dit oui oui, on a peine à comprendre dans on est le côté. Bokolonga te parce que mon père oiseau beta bino toro. Et ça kolobate pour na fanatisme. Et ça va mission na mboka na biso ba osala makabu. Il subi à autre chose sa single na wana ezo beta danger sans m'appeler le sang là comme côté sans qu'on que la polémique sans que tout kaba tout ça que ça bien comme jamais bazo tomber bazo avancer dans le calme dans le bon chez vous il y a que rivalité c'est quoi du côté que vous avez osé essayer un peu toucher côté Mamassi pour dire que non, bon bouger quartier la terre, bon meka kondima ba musicien, bon tala ceux qui va ressentir ba musicien bon meka que ça kala, il y a les lotés. Mais on a échoué côté wana, tom meka ko simba na mieux sindi parce que to ebike. Le meki, bo ebite ke wana 50 kilos ya mabanga ya kayasa etonda bokotisi ebini couple mbi mère mbi nyonso fanda nyonso bokoti eleka esala pasi me eleka secret réussite na bango yango siko bomona leo so osala te tozobenda boro tobambela bango de so bino bosala eloko komi epa kofi te bwana kimia te sobo sale eloko comme pas Kofi te wana tina te faut comme pas Kofi ba musicien mususu ya mikolo bana mboko bolobela bango te kwana ba we ramaza ba jibe basa soki ba nyoka longo banani josa baza bolobela bango te kwana bobina pe bazembo na bango tu boyoka bango ti bwana droit vous êtes obligé de parler de Kofi Olomide pour à ça que tu as bien mal à l'aise même besoin mal à l'aise peut-être Platini et la sabine puissance peut capacité à Kofi Olomide Platini et le sabine même de quitter au moins 3 clips à boire qui n'a mis balé sali 5 ce que vu Mamassi sali 6 so Kitty au vu mon bonheur sali 7 featuring avec Davido et sali 8 maman et le sali 9 token tango baobwaka lisusu soki misato soki mibale bolela tiesila soki véritable disque d'or certifié mpe na bacachet ebimi te loba platinum te façon bacd ezotekama emonana lisu te ekoma ebula ya ma grande sœur oyo atinda mbongo depuis kala basombela ye bacd na mpo wasigné tellement ke atinda mbo na tala mabe mais pas hasard sur place te ya lobi ya ne fozwa ka signature mo pa
babi pas de problème ekozwa pe ka signature mopao depuis wana ti lelo talaka moto wana poto aboyi kosomba kuna eza partout atindi awa alobi nga na lini atindaka wana mpe mopao ye moko asigne bolela nani bosali bemission te nani botourne bastation na bino lokuta te bokanisi eza ta ya kala bobanda kosala babese tomikotisi na kati ya babese yango sale savo tokoya kolamuka boye ezalaki nde bese lelo eza lelo tosi toyebi so totalika bobese aleleka nini eza koto inonsi abimisi boye ndenge eza koto fere boye nini eza koto boye eleki esili so bino bosali bapanel na bino bosali baplateau na bino wana boliaka mbongo ya kofi na salite bolia komba mbongo ya kofi na kodenigre ye na kosabote tala bino bosala esopa bino fort yimba ya mikolo esopa bino ekwesa bino mpenza ebamba bino lokwa basapatu papapapa moto boyolinga bosalele paniki bobandolobela ye bokumbisa ye bolekisa misala na ye c'est normal eza aza minguna na biso te aza artiste mboka na biso ye nde fo bosalela ke bemisio ya kitoko ndenge biso nga na journaliste na kolege na bino nasalelaka bato nalingaka banalise na bango na misala na bango basalaka kitoko ata bolobeli bango mabe tuki nga na ye nakoya kosala analyse na nga kitoko mpe na gu na sentiment moto akolonga kofi aza te bokomeka esimba te toza na bino awa ata bobouge côté chaîne il n'y aura rien Platinum Obeta et il n'y aura rien Platinum Obeta on est ici je dis bien qu'il n'y aura rien Platinum Obeta au saccager bino bozala sur marché neti bozate oyo kango wapite ya kota na baba oyo kamakamu kota na boîte de nuit ba kota ba boîte de nuit ba oyo kamakamu kota ba koto boyo kamakamu bo senti que mon pao 2024 abomi na yende makamu 2024 abomi na yende makamu niveau zobeta mo sarana te oyoga voya mamasi olobi mon Dieu aide-moi mon Dieu donne-moi la force mon Dieu ne me laisse pas oh Seigneur au secours mais c'est quoi vous voulez que non on laisse tout de la Platinum te to kota na ba distraction na bino ya salité te to yaka soki bo simbi nde toyo to encadrer bino tozongisi bino na nzela bozangi maloba bokomika botapi koto bokapati koto yo moto landanga ozu courage à yo menacer ngayo que ça soit ta dernière fois chez Jika il n'y a pas les insultes attention Jika aussi va menacer attention qui mwana malamu internet et que bisa utala ebele babimaka bapomba na internet bafinga bato bayebi Jika na véritable vie soko lingo simba Jika soka amwebi ya oyebisa ye tika na vie réelle bayebi Jika na kibo moto bo bayebi Jika soko lingo simba oyebi so tika omoni na message na yo komelanga tika penza krata eza mbala suka kosala ngo te eza vraiment mbala ya suka komeka kutu kosala yango te je te jure c'est la pure vérité que je te dis la vérité laissez un peu ce monsieur se reposer bawa moko mikolo moko bozo fanda kaka na ba plateau na bino bosali plateau na bino ezala na sujet mosusu te sujet ezalaka komba kofe le midi matin midi soir kofe le midi matin midi soir kofe le midi matin midi soir kofe mais le monsieur vous a fait quoi en fait le monsieur vous a fait quoi et vous avez quel problème avec le monsieur libérez la vie du monsieur tranquille bokozwa eloko moko te ata bomekishe na kofi bokosala bokobunda mais il n'y aura rien ata bomekishe ya mopao bokobunda il n'y aura rien ça c'est la pire vérité il n'y aura rien Platinum Obeta le reste tokoloba mingi te tozolandela ngo malemi
et lorsque tokozwa nyonso na maboko tokoya ndenge toyaka wana siko kozala nde na live et na ye mutu so eza na raison na yo okozwa yango parce que monde ya musique eza monde ya baréalité ebele mais soki eza na raison na yo te tozongiso na raison na ofinga te me na explication très propre de ndenge ezalaka kwa nde oyo nakoloba opa azobeta na Australie bozomona ndenge azotondisa ozokanisa eza magie te eza véritable ouais atikali na deux concerts na yazobeta le 16 et le 17 po azongela biso na Congo j'espère ntango ozongela biso na Congo ezala po apema moke po tokutana na concert na répétition après répétition makambo ya minene ezozela ye moko apesa bino programme na opema te naza na bacontrat partout bino moko bocomprendre le monsieur travaille très fort il n'a pas le temps de se reposer, bien de dormir, bien de faire quoi, bien de... Non. Donc, il y a toujours posé tranquille. Bien sûr que j'ai tout le temps la chaîne à mon pote, total. Moi, maboko, wana, il y a le côté. Mais, assurez-vous, c'est Kofi. Voilà. Il y a le quoi là, il craignait, au Bundanar ici. Joue ma cambo aussi là. Il craignait, loba. Barobeta lisolo que to bunda na première puissance na mokili na côté ya ba arme mais quand même to longa to garda ta province moko barobeta lisolo bato na kotika na province moko wana c'est la même histoire avec Kofi Olomide to robeta ka histoire que non à notre époque to bunda ta bitumba na mopa to garda ta n'essayez pas, n'osez pas. Marque Taboza Sony. L'ondele, je vous comprends. Lorsque Bamibali, oh, Sengeli Bazala, Bamibali responsable ya basi. Bamibali ba respirer. Bomoni nenge, papimbo mabeta bino. Papimbo mabeta bino likolo makasi. Aujourd'hui, papimbo mazan accès à kokota partout. Sauf pas, atta pas mutu moko te papimbo makokota te. Bomoni différence papimbo mabeta bino. Yango wana. Ouais. C'est là où lorsque même moi-même j'arrive pour parler de Fali là. Non. Parce qu'il y aura un jour, il y aura quelque chose de Fali. Je vais entrer calmement. Parce qu'on déteste seulement les gens qui sont tout autour de Fali pour insulter. Mais l'artiste n'a rien. Même si c'est lui qui fait ça, mais tant qu'à se manifester, il n'y a pas de problème. Voilà. Papine Mema a corrigé tout. Beaucoup n'est pas Wera, beaucoup n'est pas Chibé, beaucoup n'est pas Mopa, beaucoup n'est pas innocent, beaucoup n'est pas Ferré, beaucoup n'est pas Fali. Voilà. Bipaya beti bino toro. Bipaya beti bino toro. Abuki bino. Apanzi bino. Asamwisi bino. Alors, qui c'est bino qui est de côté? Voilà. Merci beaucoup. Soutien total et pas à Kofi Olomide na Mouassinaye, Amassi. On t'aime beaucoup, la reine mère. On est ensemble avec vous. Platinum toujours au top. Parce que Bundisango Mezo Simbate. Mais to signaler bino que s'attendre toujours à disque d'or na Platinum. Parce que nous boleli te bokole la makas. Vous s'attendre na disque d'or na Platinum. Parce que ça batu mususu kalate Kofi Olomide fois porter bango plainte. Batu mususu photo banda ko exiger bango mo pa apporter bango plainte parce que trop c'est trop. Tant que mo pa apporter plainte et ko koje batu mususu o ba finga kayo. Batu mususu ba telemela kaye ba kwela na se bazwa courage te. Bino fo bando zombe ba plainte bo bando kende ko samba. Trop c'est trop makambo ko ba keno az artiste musicien il faut recevoir très mutokola mukananda kuna yo o bandi ko finga te neti mama Congo ala muka kananda kuna dans le vide abandi ko finga kaka mama si dans le vide et puis mutobongo za na poto amérité nini amérité plainte bande ko na biso boza na poto tino mama si na boyebi ya muke nga na yebi ba plainte pe anonyme les amis au porter pe plainte ceux qui va plainte anonyme les ebele ba ko interpeller mutu wana ceux qui va plainte anonyme les amis ebele na komboka ya mutu moko sujet pe moko
bakobona yaka mutu tel bainterpele mpona eloko boye ezalaka mutu akolala muki loba eza na eloko moko etindike no mutu wana bafinga ye mais dans le vide olalola muki wande ofinga mutu wana mérite baporte ye plainte kosala na lezi na kofinga eza eloko mibale différent mais bato bazoya kofinga ofingeli biso mamasi otyoleli biso mamasi oza na poto bandeko moi-même là je vais me renseigner même s'il s'agit même à partir d'ici na salle na kete na Interpol na salle na déposer plainte là je vais le faire c'est comme ça mayela ngo ba classe ngo totangela ngo pona ni boko femme la mutu avec raison bo sali base na bino moko base na bino compliqué bino watu comprendre que ça ya bino ya salité bo boni bo sala ndenge nini le seul mutu bo mona to boko zwa bo soto ya salité o tali makamba bo bakeli mona mo sona tango bo landaki video na atanga kongo ya kofina katite atanga kongo ya nani tango zo ka mona mo sona zo mona est-ce que zo mona vérité na katine vérité zate ce n'est que des mensonges c'est quelqu'un qu'on a payé pour basa la base et base fait saline et simbité alors le quoi les amendes ils ont fabriqué na motema mabe monde ils ont fabriqué na misala ya dampemba satana qu'est-ce qu'ils ont fait balingi siko ba zwali kambona basani babambela ngo kwa o simba tepe bo kokate tozana bino lisu likola mususu bandoki batamitema mabe bakazampemba kofi osala bino le côté kofi le lobi kuna inosala le lobi kuna faire gola le lobi fabriquer les maestros Naba musicien tout à quartier latin. Tozana bango mama si de cœur. On est ensemble avec vous. Je vous aime, je vous adore. Tokutani balasima. Bye bye. Combien de minutes?